Yo wapi yo drapeau zali kotemisa na mboka na yo mwana diaspora. Oka kotelemisa drapeau na diaspora na tango yo okei kobala kama mariage international. Une femme canadienne, ça va tango za jeune za prestige. J'ai marié une française. J'ai marié un canadien. J'ai marié une américaine. Problème zalité. Kasi lobby. Eko yela yote photo longa America. Moi c'est pas ndibike. En tout cas, pas ce côté tozo na psona mboka la mido. Mina tango zalaki jeune. Est-ce que sipore zalaki? Mon sipore yango tozali nango. Yango wana tozali ko kene sukozwa. Moi répond na biso. Tango tozali kozonga ngai frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambwana nako continue ko analyser makambo nini oyo ezali koleka kati na vina biso ya bana ya diaspora oyo ezali ko sala ete mwasi na mobali bazali ko yokana te yo ezali umemba zali na moko yokana me bazako yeba teke lobby Naomi akozonga na Bethlehem ya Yuda lobby Naomi akozonga na Bethlehem na eske azaka ka lisusu na place oyo azali kofanda to ko na place ye moko bande kono ngai toke ni musika titanzo liko zonga ngai frère na bino Joachim Zambwana nako continue ko insister na makambo etali ba solution ni tozali na besoin pour te ki diaspora so e ko bonga. Merci le kona ngai. Ça c'est le premier conseil que je donne à célibataires. Mariez-vous entre vous, dans la même nation. Ce n'est pas que nous sommes africains. Qui est africain, Keba. Baboka pe keseni. Nakata mboka Keba, ba région pe keseni. Kasi bana ya mboka, musikanda kaka. Mwana mboka matata ko ikozala te. Mwana mboka ko ikoloba te. Ngana moni région kuna nga yango te. Bitoke na sona Équateur. Ça va? Équateur kuna to iko mona mwanda kuna moins de $1000. Oui. Équateur to iko mona moi terrain sur place to comme même soit na moi $500. Oui, vous prenez. Pour vivre que ça a un drapeau quelque part et élément. Ba Amérique ta ba kenare na ligne. Et loko boso wela iko telem sa drapeau na bango. Yo wapi yo drapeau za iko telem sa na mboka na yo mwana diaspora. Oko ko telem sa drapeau na diaspora na tango yo. Okay ko bala kama mariage international. Une femme canadienne, ça va tango za jeune za prestige. J'ai marié une française. J'ai marié un canadien. J'ai marié une américaine. Problème zalité. Kasi lobby. Eko yela yote photo longa America. Moi c'est pas ndibike. En tout cas, pas ce côté tozo na psona mboka la ndo. Mina tango zalaki jeune. Est-ce que sipore zalaki? Mon sipore yango tozali nango. Yango wana tozali ko kene sukozwa. Moi répond na biso. Tant tozali kozonga ngai frère na bino ndeko na bino l'impresario Joachim Zambwana. Nako continue ko analyser makambo nini oyo ezali koleka kati na vina biso ya bana ya diaspora.
oyo ezali kosala ete mwasi na mobali bazali koyokana te yo ezali ou-même bazali na moko yokana me baza koyeba teke lobi Naomi akozonga na Betelemi ya Yuda lobi Naomi aza kozonga na Betelemi na eske azaka lisusu na place oyo azali kovanda to komi na place ye moko bande kona ngai toke ne musika tita uzali kozonga ngai frère na bino Joachim Zambwana na ko continuer ko insister na makambo etali ba solution ni tozali na besoin ko te ki diaspora so e ko akobonga. Merci de kona ngai. Merci frère Nabino Joachim Zambwana awa bana Israel yo kaka te mtu na diaspora yo kaka te mtu na diaspora yo kaka te mtu na diaspora bana Israel awa d'une façon très massive bakenda kina mboka ya Babylone mboka na bango te place ba besa iba mfimbu place ba lesa iba ba jour na ba jour baza kolia te place ba kasa iba bilanga sans Congo place ba timolisa ki ba mabulu samba pao parce que ba konzamaki yo pe awa ozali na kati ya diaspora place ozali osilisa ba université me baza kosalisa misala oyo ezanga valeur place ozali mutu ya valeur na mboka na yo awa ozangi valeur place toko voyager ozwi avion okiti bato baza koyamba avec honneur awa ozangi honneur mais question ezali mpaka kibo mpaka ekomi kobeta yo kifaku mputu ekomi na pembeni ya kifaku mputu eza na groupe bano bayesika basali ba 10 ans 15 ans 20 ans na bato bazalaki bakomi bampaka bazonge pa na bango me bazoka kozonga te ozalaka na diaspora nde bisika oyo ndeko nanga ezali komona ete bana Israel babi tangu tozalaki na mboka na biso tozalaki bien kasi awa toyei kokonzama na mokili ya Babylone baza mpe koyebisa biso toyemba so nzembo kitoko tobina koma tokona koyembela nzambe na biso loyembo kitoko na ntango tozali na diaspora ntango tokonzami mwana ya diaspora koma yo kele kozala na mboka mopaya olalaka mpe pongi na yo na ndako wana oza kofutaka $1000 par mois, $2000 par mois, $5000 par mois. Yo mwana diaspora koma okende kosepela na mutuka wana oza kofutaka ya $80,000 ya $50,000 chaque mois bakataka $1,500 oza mpe kolalaka na yo pongi na ntango ozali kikuku na mboka na yo. Yo mwana diaspora yoka nzembo oyo by the rivers of Babylon. When we cry, we remember Zion. Sioni na biso, Kinshasa na yo, Luanda na yo, pe importe za bangungi boni, Brazzaville na yo, pe importe na madusu boni, kiaku kiangana. Oko iko bateke biso na poto poto na bango ya yo mwana diaspora te. Biloko fo ya epa na biso bakulu to ya koyekola yango. Bakulu to to ya pe ba jeune, to tsape ba pen show na mutune tijo. Mais tu veux comprendre que keba kiaku kiangana. Biloko yo papa, yo mpaka. Oza obligé o aider la jeunesse. O la kisabango ete keba tika kitendi. Mbongo kitendi sa mbongo sac ya ciment. Pande kona 5 sacs ya ciment ekoka pour tongisa déjà toilette na faux septique. Bande ko 10 sacs ya ciment ekoka déjà pour banja ko salisa ta moi extension na yo na pembeni wana na kate lupango na yo. Bande ko nanga so yena ba ville netika ba kisantu ba wiji ba ujiji ba butembo avec $2,000 ndeko na wiko déjà terrain na place kitoko alors ya 20 fois 20 ya tape ya 40 fois 40 ya munene
et puis obano pe wana malembe courant ko yana ngo après mai ko yana ngo après metana no drapeau comment que nous allons mboka diaspora ndeko na ngai bongo na rubate tala kutu bilabo na lati ya $500 sapato za ko mona ibi combien kutaki na $150 omoni tena ngana za ko tiaka wa babiloko ko mina mibali to mo ko tsaba ten ko mina mibali ko mi ko sala pe ataki pe $200 en je crois que nous sommes baka gourmet wana na bona mobali na koti pe nyonga $500 pour na chenette na kingo papa ni mama mko matuki di comment que nous sommes sapato ya $1000 yo mwana diaspora na tangu lupango $1000 na lutembo ko zwa na tangu na mbanda ka $1000 ko zwa jardin parcelle de konangai nana ngozo pesa bino ba conseil oyo biso tanto le na balmane lo ko biso ko wela kombi mutuka pototina kuna ibo sa somo quelque chose même si bande ko babuka yango mais tout ça ka kwanza ko kinsi na biso nana ngoko mi conseil no yo mwana diaspora no yipso tshaba mazantomo wana tshaba Versace wana mama na ngai nana ngwa yipso ko no kotaka ndako na ba $2,000-3,000 par mois ndako ikotira jamais ko zala yo po ya ko zanga ta ko kinsi na yo po so ngela ka ko mina kana ba flat na ba hotel wapi valeur no yo mwana diaspora makambo ndio yango tuza ko traiter mais oya suka na mbosa na ko tia kisheri na poto kisheri ko tia jamais ko respecter moninga na yo bande ko na to pe malisusu